Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloukou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maloukou et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maloukou. Toza non loin à zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés Natalo Malam. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Vraiment, c'est vrai que les lots, vraiment, Libanda. C'est vraiment pas un bon petit café. Mais c'est télé réalité. Mais tu vas toujours après édifier Bino, mais tu as moi 4 Moussou. Amen, amen. C'est un peu différent. On a tout ça la Caliboso. On va bien, on est cornichon. Je pense bien. Ça va bien? Il y a du Togo. Bon, on peut mettre. On se fait un gaz, on a le costume de sa zui. Thanks, thanks. Là, vraiment cool les lots. Samedi, les lots. Botiska, vous allez partout. On a vu nos baillés. Quelle grâce. Voilà, donc, tout ça, la bino, les lots. Thème, les alliés. Tout le bel homme, thème, le lot, pour la bino. Amen, amen. Thème, les lots, tu vas parler sur. Produit ils ont télisanzoto. Maman besoin d'andabiso, papa besoin d'andabiso. Amen, amen, amen. Boyebi, dès qu'on a vu ce belé, lingana bango, kotia choko, kotelisa, banzoto na bango. Parce que vimbi ça banzoto na bango surtout la base derrière na bango. Wow. Produit comme je vois la publicité. Na ba site ming à internet, ça la émission live na ba YouTube. Vous avez ba publicité et comme il belé ba produit on belé clair ça. Oh, il y a monsieur combien de bala banzo so lingo telamba la moko. C'est très grave, très grave. C'est comme tu télé blanco les lopa on la biso je crois que mingi ba kwe na magam oyo. Besoin de la publicité wana, besoin de la produit wana, ba conséquence est vraiment très grave. Ba cancer de peau ezali. Voilà, donc ba maladie à peau donc tozong la 4e émission sur le tolo blanc. Vraiment sur la biso. Yangoana émission moko lelo ezali vraiment ils ont un style tout ça la raté mais tongido to changer un peu tout peu pourquoi pas hein dans la biso awa Tanguy coq monsieur Tanguy voilà donc ça fait vraiment un plaisir frère beaucoup dans lelo awa comme tout le papa on coûte na zaka nzambe ta Christ coûte na lelo amen tout coûte lelo frère comme Nengezalaka, avant tout banda na biso émission, ko tika kala boko nzambe. To bondela muke. Quelle grâce. Nous qui na ba tout ba na ba émission comme quoi que ba ça ba publicité, il y a ba produit wana. Na ba ça ba produit pour ko déformer banzo ta ba maman, ba biloko wana ezanga ta ba dosage, ba biloko wana tana non. Ba maman te bité na suite eloni au sala banzo to na bango. Donc yango bien aimé le Seigneur, ceux qui te bondeli te nzo to sala to buka ba micro, to sangelo recel l'émission. Et on te benga moko l'émission. Alléluia. Quelle grâce. Amen amen amen. Te benga moko l'émission c'est l'émission naé. Aso na bana naé na kombo na Jésus Christ. Bien aimé to bondeli. Éternel Dieu des armées, to pamboli kombo na yo. Merci de nous télémisi bisonga na frère nanga ya limia. Tu as côté ya bano ya yonzam. O ba koti na makamba bokili. Ba koti papa ba bungi nzela. Ba ke ko telisa banzoto. Ba komi na ba cancer de peau nzambe. Oh papa, misusu ba komi na ba peu komi ma be mingi papa. Misusu bazo tu ba tonga nzambe ba conséquence makambo yo. Nzambe yango to tiki momona maboko na yo. Papa ya kote ya bana na yo. Misusu ba komi na ko changer ba forme na bango papa. Ko sala ba chirurgie papa na biso.
papa biloko wana komema bango wapi biloko yo nzambe bazo ko corriger yo nzambe na bomoi yango to ko sala émission papa poto te bandeko ya biso que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ nous avons ainsi prié et nous disons amen. Amen. Bien aimé bandeko na bino baye quelle grâce. Alléluia. Oh, nous sommes mon frère. Aussi c'est nous sommes nous sommes yoka tokobimsa na poisa na butu moko kaka balanza me babiki sama. Alléluia. Quelle grâce. Yahweh 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 nzambe nanga uzali nzambe basambeli budanga na sambeli Jésus basambeli kimbangu na sambeli Jésus basambeli Mahomet na sambeli Jésus yende azali nzambe Yahweh 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 oh papa nanga yo zali nzambe. Voilà, c'est vraiment quelle grâce. Bien aimé bozana grâce ya bien. Awa pembe na pembe. Alléluia. Vérité de very révélation de rêve uniquement pour na bateau yeso kufela. Ce que so kufela ote ozala malanda ngombe rolanda ba musicien ya rolanda ba faux pasteur rolanda ba faux politicien okomino fana kwiti na bango. Amen. Nzamba sala bino grâce na kombo na Jésus Christ. Entre temps nzembo ezali toujours sur batalikolo ezali toujours na kati ya YouTube. Amen amen amen. Boyo kango boreyo kango bo se partager. Wana dio auto salaki na sœur Solange Diata. Voilà bande robo landa yango ekote ya bino na kombo na Jésus Christ. Alléluia. Voilà. Malobo mboka yo frère nanga. Effectivement toko la carte émission na biso lelo. Comme de beza émission moko assez particulière, je crois qu'ils allaient vraiment na basti to sala ba émission té mais je crois que profiter quand même dans mon moment oyo c'est vrai que bon moi ezali mo mali ya mukeka ezali mo. Quelle grâce. Maman libana oyo pour faire passer message oyo parce que je vois qu'il y a des sujets moko très intéressants ils allaient concerner biso comme dans le mine introduction awa ba produit oyo ya kotelisa nzoto ekomi ebele to moni ba maman ebele ba côté na commerce wana ba produit wana eza ko se multiplier je vois bato balandaka ba émission en direct ya ba YouTube tout temps ba émission awa te amen amen tout temps pe ba produit en hôtel mais bino mo boye bato balandaka wana bomonaka avant ba émission na bango banda batia ba publicité. Donc il y a des produits qui sont utilisés en autres. Et puis ils ont changé. Maman telaye na ba produit na ye, maman oye na produit na ye. Et puis ils ont inventé des produits c'est que je trouve ça très dangereux. C'est terrible. Et comme il y a tout batonga, ça veut dire que le lingio telamba ngombala moko. Mais ba pesina ba condition frère, ça veut dire que comme il y a ba condition, si on respecter ba condition ça est le côté. Déjà il y a ba ba condition, monsieur comme là maman, so ça rappelle dans ma be ko tia ngote. So peut-être il faut régime alimentaire mo suivre boyer. C'est très dangereux comme les mélas, bah makambo oyo ba produit oyo éclaircissage je crois que bolandi ba conséquences c'est ça la rebelle bon on a déjà ba on ba bela ba cancer ba peau et beba et même to qui même ba témoignage ya ba serre mususu déjà ba truquer ba on apporter ba produit wa oh to ka témoignage ya serre moko sa zakaso na Liège parce que la comédienne hein rien sur oyo moninga na stika ba produit wana apesa ke ba produit oyo bebisa ke nzoto bolanda ba rando na bango na internet ndenge salaka ndenge nzoto bebaka na ba produit oyo bapesa ka ye il semblerait que moninga na yo na pesa ke ba produit ya mabe oyo hydroquinone elekaki oka musu pe ya Karine Mokonzi semble-t-il moninga na pe musu ateka pe ba produit wana apesa ke pe ba produit mais ezaki oyo bebisa nzoto yesu ka ma ela utiliser ki yango te ça veut dire que na kati wana ça veut dire que ba produit wana ba produit mo ya mabe oyo bebisaka banzoto parce que ça le kola bato ba ke nosimba ba kisi frère ke pa nganga nganga yebso ka non esala ka no côté hein soko zuna yo ka ko mona nganga o balekisa butu te ayo za makamko to ko lekisa papa te bani ba pression après tant ba no pesa yo ba condition ba retour na ngonde zalaka donc c'est très important on to fondre le frère ba produit éclaircissant oyo ba maman na biso to yebi de loni baza ko luka frère vraiment zamba sali yo na peau na yo ya bien naturel yo lingo comme ça ndenge nini c'est comment ba produit fait même ya ko sukula na sena bango publicité produit boye tia na sena yo oko sukula ko na nzoto na mwasi mais nzoto mwasi ka mai kaka na ebite likamu ni ba maman na biso bazali ko luka frère yango mutu te ya bango lelo c'est surtout ba maman parce que ba papa ba kota na kutu na be kutu ba papa te ba kutu ba ka maman frère oui na dimite que papa pena yo fana pena ba produit pena la takaneti mais ba papa aza papa maza maman bazaki belé on est dans ma maman bango nyoso voilà yango to te yango lelo frère te na biso lelo mais tout ya toujours mela quelle grâce toujours mela na biso c'est on ba na nzambe
Nzambe. Voilà. Bato yeso akufe là. Amen, 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 amen. Vraiment, je crois que. Yango na ngina tanga verset moko. Natanga moi verset moko pona bande ko na ngai. Bana Nzambe. Voilà, tout tanga moi verset moko, c'est là. Anda Bambote. Picho Pacho en Norvège. Picho Pacho. Pacho Pan également. Voilà. Voilà, donc. Gabriel Pesambote na Pacho Panda. Ouais. Eric Ndala. Le Pesibino Mbote na Kombo na Jésus Christ. Message est comment dire, Eric Ndala. Bino na kisasa kuna boza lokola lumière na kati ya butu. Faut parler na Jésus Christ na ba mille bino bozali. Pamba te bato bele baza ko bunga bato mi ba ko ilifelo. Nzamba pambo la bino Eric Ndala Richard Kabala na Kombo na Jésus Christ. Bien na na verset mon na tanga na 1 Corinthiens chapitre 3. Na kenango na verset na kenango na verset 16. 1 Corinthiens chapitre 3, na kenango na verset 16. Bien aimé, aujourd'hui na loupe. Ah, lui est la loupe. Na loupe au nom de Jésus Christ. Bien aimé na tenga na Kombo na Jésus Christ. Bien aimé le tanga. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Verset 17. Si quelqu'un détruit les temples de Dieu, Dieu les détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Bien aimé, le Banza Belobi, Nsoto na yo, ezali temple le Nzambe. Nous c'est qui dans ancienne alliance, ezali ombre. Donc ba temple wana ezali de ombre. Na nouvelle alliance, yo nous a temple Nzambe. Molimo Nzambe va na rendre kati na yo. Alors, le Banza Belobi, soko détruit temple Nzambe qui est ton corps. Yepé a osani ako détruire yo. Mais les bablos bozo mona wana. Bato bazo leka na ba réseaux sociaux. O produit oyo, o koma mundele, o nana yebisibino ke mundele aleki muindo na kitoko. Nana yebiyango. Nana yebisibino. Pourquoi mundele bakina ko se bronzer? Pourquoi? Pourquoi bakina ko se bronzer? Bien aimé dans le Seigneur, ezaramo na vandi ko frère mo na vandi benda boye. Ni to ali banda bo. O manda ba femme africaine bazo leka. Otali Nzambe nenga sala femme africaine. Motuna Nzambe a solo la faut un décor, faut une morphologie, Nzamba sala ke erreur, Nzamba sala ke erreur na tonga bino, asala bino. Tako na bien nenga tonga bino. Pour maman Françoise ne dit maman Françoise ba tonga iko tonga. Na zemo na ostime bo. Na ko sote, na ostime muku wati. Soka leki ka na bi maman, motuna Nzamba koyi. Yoka bien aimé dans le Seigneur, boza basi kitoko. Boza pe mibali kitoko, botela intelimi avandi bo. Botela mobali nenga vandi, un homme africain. Mais yo lingo comme européen na ndenge nini. Na ndenge nini Nzambe ndenge kela biso ezali ba complexe d'infériorité. Olingo koma mundele, olingo sala biso to kotaki na complexe wana. Nzoka to mibali kitoko. Toza ba kitoko ndenge Nzamba sala biso. Suki na yo otango zazu complexe to so mundela zo tala yo. Ozomona pona yo koma lokole ya ye, bien aimé dans le Seigneur, neti suki komi pembe mande komi pembe mete otango yombo complexe. Ozomo bunda contre H mais kufa na out. Kufa olingo kolate kasi kufa. Bien aimé le Seigneur, nous sommes les diables. À tout dans les réseaux sociaux. Boya awa moi sur okoma boy. Mobile okoma boy. Bien aimé pone okoma boy. Nous sommes na kovimbisa tolo. Maman na ngai eza berreur. Tant vous allez linguer, vous allez dans ko bota c'est normal aux kola. Do ezate ke okene na ba chirurgie wana okene na ba biloko wana Nzambe akopiniro ndiko to tengi na Bible wa moni alobini ni soko détruit temple na ye pas ko détruire yo na kombo na Jésus Christ. Effectivement, je crois que les sujets la biso les autres très intéressant ba te belé bazali frapper na bangambo oyo ya bipakola pakola ya ko changer banzoto na bango e comme nene nzoto ya mwasi ya sime ya munene ba éviter so vous allez dans nzoto na muke. Nzamba salo ndenge muke naturellement pourquoi il faut que vimbisa ngo munene tout ça yo so la ka expliquer ka ekobo ya implicité na mutu ka balula yo enfin na éviter tout le bien makambo ya po po ya noir tout le monde basi na biso yo bakakola te o bata noir moi si ta la moi si kitoko je te dis azoleka alali ala muki ka elongi wana asukoli elongi ne changera te kaka ndenge zala voilà kitoko ya moi si batuloka ba mama Violaine Bangala insoluble faut mon ser Violaine na suki ne naturel na po ne naturel donc alors mais comment fait c'est gros ça là que mutu rien na po na bien voilà kaka mbala moko alobi a changer comme ni kaka pembe d'automobile ils allaient triste. Et ça peut être petite sœur Nangaï qui ça nani Marlène Kassanda. Ami benga kutu la naturelle. Mais le namon on dit Marlène a bébi ça ponaye.
batoloka banana boduga na pesi bango mboto nde babebisa bapona bango yaki na moko pe bando landela sak Hélène Kalema na mususu na nini oya ya Karibu variété Karibu nani il est là mami il est là bien on zobat bien donc pourquoi qu'on m'a complexé parce que bon ça ba cité et ça qu'on a moko Naomi Campbell mannequin wana donc tia a akomaki la meilleure Naomi Campbell a tilsé qui pose sauter voilà mon peu ba défiler ça mundo makasi benete so za sénégalaise ba ben c'est que partout ndeko na bolongo la complexe et na musu ba botema na bango pembe bazali ozomona et après na ba musu ba botema ba métis ba ser na ben na pesi mbote Maïka Mandrandel yaza métis ozomona mais yozano mwindo et le nana biso que ozama be au montant so tozo kola frère ngaza mona kingabona pese bana kingabona nyoso mbote ba Jericho biboza ebele frère tam so tozo kola tozaki na petite sœur moko azaki leki ya camarade nanga papi Fataki frère mon ba jeune fille à quartier so bazo tambola yaza laki mwindo mais elle était la plus belle Nina Fataki que j'embrasse, je dis bonjour. Wana leki ya camarade nanga papi Fataki na mwindo na ye na qu'est-ce qui ça na mone a comment na ministère a commencé na milieu wana une très belle femme a garder mwindo na ye a garder ki bo maman na ye africaine bande ko bolongo la complexe bande ko ngai satazo ko sabino tant beaucoup kola ba produire beaucoup na ba cancer beaucoup na ko tala net denili sakoma ozomona akoma ko kosa ona ko na maya moto ozomona ezaliba le salaire du péché c'est la mort voilà effectivement parce que mon temps toujours le frère Robi diama ma conséquence il y a ba produit en attend pour utiliser parce que mon baza ko kosa na la publicité hein so landi ko le rappel ba publicité boza ko na ketchup baza ko kosa bazo lo ils ont nango naturel oh ils ont bébé ça nango nini té c'est le diable oh yo ezali musu zali a produit oh ya komi tuba c'est surtout ya komi tuba ya batonga puis baza ko lo bango très bien que ça a des conséquences grave et pourtant il y a des produits chimiques ils ont côte dans la carte nzoto na yo vraiment ba produit aux ko côte dans la carte nzoto na yo imaginez que pour nous zali noir et comme pembe tout pas normal voilà il y a des effets chimiques. Ouais, sali que nous autres on a s'est transformé comme un pembe. Parce que ben effet wana et sali. Quelles sont les conséquences de la carte nous autres on a vraiment. Je crois prochainement tu vas quand même un dermatologue congolais. Voilà. Dermatologue spécialisé dans la peau. Tout ça une émission peut-être en direct. Comme ça va expliquer bino conséquences il y a ba produit wana parce que je crois que boye déjà ba conséquences ba te belé ba belango ba te belé le oyo ba comme la ba cancer de peau ba pona bango et beba ba mais ba tu ba yo kakate. Mais je bois bino ba jeune, bozalo ba jeune fille, pour monique voilà, bozalo na tango na bino boye ba ki na boko ko na bino ki mo bangi tango bozako kola. Ba conséquences za la très grave na banzoto na bino par rapport à produit. Beaucoup na ba phare. Na ba produit bozako utiliser oyo, yali ba produit moya mabe, bo milinga na. Tozo finga bino te, ce que ça le passe c'est que ça délivrance. La délivrance. To robe bande ko nanga mwasi, robe bande o mona mona mobali na ba caché. C'est honteux. Bande ko nanga. Frère ngina tanga verser moko pour esa péché yoka. Batmingi lelo oyo bakoma musika na nzambe pona masumu na bango. Nzambe zobe ngo ba crime. Nzambe zobe ngo ba crime to kotanga ngo. Na na Ésaïe chapitre 59 na ke na verset 1. Na bande na verset 1. Je lis au nom de Jésus-Christ. Bien aimé, je prends ma loupe. Au nom de Jésus-Christ. Je n'attends mon frère. Ésaïe 59 na ke na verset 1. Non. Le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation, voilà, séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Bon, on a une version Moussoussou, la version Sobalobaka, ce sont vos fautes, ce sont vos crimes. Bien aimé, Omoni, le beau kanza meza musikate pour na kopambola yo. Lito ineza musikate pour yo ka lo sambo na yo. Mais soka soka lo sambo na yo tende konanga. Soka so pambola yo te. Bible be ezali ba faute na yo, eza ba crime na yo, eza ba péché na yo bien aimé na le Seigneur. Kolanda makamba mokilité, kolanda bato mokilité, tela Michael Jackson. Obo bengaka le king. Et comme il y a comme se métamorphoser. Aux Antilles, zole comme ko ya ngomoko, pour ce comme ko bébé ya ngomoko, ce que comme ko longo ya ngomoko, pour mbaté alinga qui a corrigé Nzambe. Bien aimé,
été ya biso makamboyo bien aimé biso peut tolandaka nzela wana mais tela ndenge to koma ba bogar en cristal lolo bien aimé pourquoi pas toi bien aimé zala naturel et on a eu sarabino hôtel ba mikonzi ndeni ba mikonzi bazala naturel ndeni ba mikonzi balata bien pour ça mukonzi azo représenter mboka alors sur biso montre yo ozo représenter mboka te voilà mais ozo représenter moi sinayo ozo représenter famille na yo puis ça na bato ba fingi sa famille alléluia ça na bato so telebe obi e famille atina famille ya tina te donc bien me koza mutu wana to fingi sa famille na bino biso dozaki ba parmi bato wana to fingi sa ki famille parce que to bunga ki nzela bato ba kola na ngai bando ba frère JF le loyo pindo comme musicien le loyo pindo comme na condamné ba musicien té mais na condamné ba musicien sorcier voilà o ba melara makila o ba détruire ba vie à bato on a condamné yango mais pourquoi moi le Colombien est très important parce que c'est moi comme la oui abi frère pourquoi ko critiquer bango ba mingabi non lo baka ba oyo ba to tambola mabe o ba zo sala mabe c'est ba serviteur de Dieu tant lo baka o parler langue alo baka ba oyo ba zaka ba parler langue ya lokuta parler langue ya sur les ali langue ba to ba interpréter voilà zate ko ba la de ba lo baka wana tu wana mamba lokuta moi bisa na bêtise tu vas pas comprendre ngoma mabe voilà oyo aboyenga non ezali mais to c'est la émission voilà c'est ça bien le Seigneur vraiment Zambia pambola bino bolungwa na kati ya distraction bo kabola na bato mabe pa mate baza na pona ko bebisa ba vie na bino ba évangéliste satan baza nde ba yango akomemo na ba boîte akomemo na ba tioko akomemo na ekobo pa bebisa vie na yo après tango ko bebo komi légumes atiki yo effectivement voilà effectivement quand olobi ba faux serviteur de Dieu ba on mema batu un évangile à pas mema batu voilà et puis toujours parler sur ba produit oyo il faut aussi qu'on revenir sur ba site oyo c'est la promotion voilà je peux pas accepter l'émission dans la promotion. Voilà. Il y a produit moko oyo na ebi ke oyo détruit nzoto ya batu. Vraiment. Parce que ça problème aussi à conscience à mon tout. C'est-à-dire que produit za ya ba hydroquinone oyo ebi ke tôt ou tard. Produit ko détruire. Batu wana moi je peux pas jamais na ça la publicité na ndima pour ça ngambona sa publicité lo. Vraiment. Ba produit oyo yaka nzoto ya basi na sime comme ça bango minene. Ba produit on a ba produit mo ya mabe, ba produit chimique. Oyo tôt ou tard ba problème ba diabète, ba belé, ba pota makolo pour le pour te bela kate, ba baza ko kufa na ba produit wana. Moi je peux jamais accepter ça ba publicité ya yelo oyo yaka ya ko bebisa. Il faut aussi moi conscience ezala na musa toza ko sala, tu as besoin en bongo, tout a besoin en bongo, mais il faut pas ko lingaka en bongo pour en bongo. Il y a aussi que Moussa nous a sala, il y a faire passer le message. Donc ça va publicité, il faut que publicité ni yo qui ko sala. Voilà. Publicité oyo il y a produit oyo, il y a hydroquinone parce que je crois que Bolandi dans le awa témoignage ya sert moko na liège so ka riachou so ki na loba ba tekisa lié ba produit pour bebisa nzoto et bebisa nzoto. Il semblerait que ba maman na ba sala ba produit wana ba ko kipe ko commander na ba usine wana ba tia ba dose hydroquinone belé. Pourquoi pas bébé ça peut manger ta base. Donc quelque part aussi bah on peut mon sel mon peut passer qui mais heureusement il baki. Karine mon compte. Karine mon compte. Donc regarde bah moi j'abonne pas zolo. Ah bon ça va produire ça les autres. Bah j'ai utilisé qui en côté mais bon. Ça c'est ça va dire là bango. Donc à toi revenir dans tout ça. Na pesi Karine mon compte Zimbote nazela kayo kaka oya na bonzambe. Na côté la rétro frère. Na côté la réalité, na ça batu kaza ya nzambe. Bala moni mabe na biso totelaka les présents toujours critiquer mutu. Il faut que tel arabiso dans la musique soit hormona lobby à mutu. Karine wana nsa batu kazara ya nzambe. Mende azaya kubunga na makambo salaka yango etina batu bayina ye. Mais batu boyina ete boye bakaza ya nzambe un jour akozonga. Na saki bino ke bange ba empoisonner ki sasa. Na ba deux batu. Mais lelo bomona ki baton ba bibi misaki bango moko. Ba bibi misaki bango moko. Surtout azaka na ki sasa yebna zalaka ndoki pene asola pembe. Boso ni kombo na yi. Voilà. Donc ça veut dire que tout côté la rabatouté, et là on a fait l'ima to bebani. Jamais on a makambu na yemo boui. Voilà. Donc ça veut dire que non, tu sais kazala ni muninga na été. Donc ça veut dire na côté pe karinité, na zolo baka kazara nzambe. Donc moi attendez tu le ko ndinga moneki mafuta na mabe. Voilà. Donc ça veut dire esprit nzambe. Mais to zelaka yo mama oya na bonzambe ozala na biso. Précisons peu de détails, il faut dire que beaucoup de temps on a été parce que ceux qui peuvent aller pendant que beaucoup de temps na mona pe na vie na ngana on a été na biga abenga une fois je crois c'est moi abenga une fois voilà azaki na ba ni dembo na pesa ni dembo mbote ba ni dembo na batu na biso na tokola na Bruxelles ba tabu fatu ba ni ngangwele boza ebele nzamba pambola bino bisika bozali na kombo na Jésus Christ voilà. Effectivement, ça dit que ton nom bas. Miko pe na zo mana ba maman. Voilà. Pourquoi pas nemba na Karine Mokonzi mais soka bongli motema et puis to sambele lié to yemba na ye.
Amen. Voilà, donc c'est un peu ça. Je crois que le lot alliés émission cool. Vous avez la biso, alibanda, toujours milama, café, moi, thé, la biso. Amen. Il y a quelque chose, toujours partager la bino. Si vous allez vraiment. Frère, n'a servi à ta tête. Frère, n'a pas quelle grâce. Comment est-ce que vous va passer la bino et ça rend dit m'a servi. Quelle grâce. Passer la bino, on a bien gagné. Ben non, Néni. Et on est là-tiens. Bargué. Bargué à Bakasi. Voilà, donc ils allaient vraiment pour la lundi ça, bandeko. En tout cas, Bobo utilise un produit Oyo. Botika biloko Oyo. Amen. Donc nzamba sali yo so za murindo. Luka produit Oyo eza ko entretenir pour na yo. Produit ko tuté mafuta. On a besoin de mafuta. Mafuta moya malamu. Oyo eza penda ko correspond na mafuta bezali ba mafuta ba bébé, ba mixa bébé, na comme ça la publicité. O utiliser ngo sali suki no kitoko za kitoko. Mafuta moya pour la bateau mwindo père bien ni coco butter. Coco butter ba bien bon. Voilà. Voilà. Donc les alliés nango au lieu d'utiliser la biloko pour comme pembe, c'est comme si pembe frère n'a évité complexe on a pembe c'est synonyme à kitoko. N'a évité frère. Non, ça complexe. N'est na lobaki. Pembe synonyme à kitoko. Frère, ça complexe. N'est na lobaki. Au moni batloka ba Michael Jackson. Il fallait qu'il y a côté à peau aux États-Unis. Les Arabes à l'époque divisé penda ba noir na ba blanc. Alors Jackson tant azaki na ba talent producteur na ya lobaki ne yofo comme mundele. Ozomona ya ba sala ki suki ne bongo po na ye pour à percer même na mila mindele ne pas percer qui. Voilà. Donc au moins les so tele ba maman na biso akala ming ba no makambo na te ata le ba mesh on a milai ezalaka na ngote. Au moins ba kanga ba suki ba singa braza ba suki donc mais le oyo monique ba tutu ba comme européen donc ba coloniser na mboka ba coloniser na biso. Ozomona tokoma ba Alain, tokoma ba Jean-François, tokoma ba Eric, donc ba coloniser biso pena. To rejeta makambo ebele. Ozomona. Donc c'est triste bandeko nangai bozonga penda na authenticité. Maman zala maman africaine mundela et puis erreur moni baso ba la même mindele. Mundela so ke bala mwasi ya moto mwindo azana besoin culture wana. Ana besoin sukunu ya crépi wana. Ba poil ya crépi wana. Ozomona moto na nzambe aosolola. Bien aimé mais yo comme yo ko utiliser ce ko imiter basi na bango. OK ko tia mesh. Yango naki na ami moko na pese moto Spino la jantas na teso yebi Spino oui Spino tant azalaka na Lille na kutelaka na Lille esenga voilà alpoto no ba musicien te abi JF na lingi so basa mwindo te akoma na mosa mundele abi mwasi nazaki na mosa mo wa mwindo congolaise alingi kaka na somelake ba produit tela alingi kaka na somelake ba mesha milai ya jaune ya vert ya bleu alingi kaka tchaka ba lentille ya bleu ya on a bien na keko zosko mosa mundele azana biloko de ngoje biloko ne te yanga azana misune déjà soukine déjà pone déjà na ko dépenser sous côté wana te ba fana ki pebe ba bote ki bana maintenant ki ba kabona dommage ozomona donc bien aimé botika complexe ya ko landaka mindele bien aimé la plus belle peau c'est la peau noire histoire vraie ngata na ndo tia te wana beau-frère Nangaï Moko, Gégé Kaloumé, papa ya Laetitia, na Gaëtan. Alba Narabi, Gégé Kaloumé, Jean Gérard. Alba Narabi, JF, camarade à Sam Tintou. Voilà, mais il y a Moto Nzambe. Sans pas à Moto Nzambe, sans Moumou Narawan. Sans Mazara Nzambe. Voilà, Tana Epezali. Vous dites que Gégé, comme ça, à Bruxelles, à Mouningana, JF. La plus belle peau, c'est la peau noire. Et je vous dis la vérité, dans ma famille, j'étais le seul. Hôtel Bandego n'a pas de bonté. Hôtel Bakousin n'a pas cousine n'a pas de donc le roi Zabaleta toujours aspect. Le long on a le barana zongela et longue famille. Zomona ndeko so la nanga so ne longue famille. Tata yoka na bana no so o bato bato o mona no yaza munu ndeni. Zomona donc totika makambo ba musu bateka na bana ten. Ozola tie mona te azua défriser mona suki mona mobali akangi ba chignon so mona comme so comme pédo comme kamo yo mo comme c'est que pédo avant ya on attend un verset mon frère dans un proverbe chapitre laquelle on a chapitre 15 verset 29 bien aimé je prends mal loupe je vais lire au nom de Jésus-Christ frère le tanga l'Éternel se tient loin des méchants mais il écoute la prière des justes. Ozomona nzamba zalaka musika na bato mabe. Ozomona mais ayoka kalo sambo bato malamu. Bien aimé dans le Seigneur. Mais les méchants ici parce que mais les méchants za mutunyo soit contre la parole de Dieu, contre nibe kwa nzamba, c'est un méchant. Ozomona parce que tant ozo baby nzamba ninga kelo kito obia kelinga mabe. Omi pembe. Misu nangeza mabe, otie ya bleu. Suki nangeza mabe,
n'habité donc aux méchants il faut que tu aies ma belle yamine au commissaire au vimbisi donc au vimbisi nous a direct c'est mieux comme ça et comment on en comprendre voilà frère nazobete no ba kombwango mona to le commissaire nini sopele ke belé ko pe ma bête oreyo ni bien aimé dans les Seigneurs et puis pas publicité et puis c'est qui est bizarre frère na katiote publicité au monde au pomade moko boy so za ko pakola zo comme ça ni non ba sala mona matière nini éviter bandeko nous la publicité on la site on est belé ba publier mais pas zo somba ngo ba tiango éviter quelle matière o ba zo sala lango pour ko se le nommer zo pakola kaka matière mona nzoto na yo ba zo même bal aussi ba mais mibali ko mibali et comme ça munene et comme ça quelle matière ni no ba ko utiliser pour ça le ko ndingwa so ngo comme ça c'est moi na ligne et comme bongo ndo ngo yo ngo kem né frère et les conséquences moto nzambe a osolo la moi c'est musu azorane plaisir kaka na musapi boli misanga misapi kaka boba so baka ba lesbienne ba na nzoto mibale comme munene so mona siko eza berreur bien aimé même bien on a côté na makamusu soa bien aimé eza ba complexe frère na ngai nzambe ebininga kilayo omoni zalaka ne nzamba kilayo nzamba ebininga kilayo ko corriger nzambe te bon bato babuka na makolo kasi bon ba aveugle sikoyo ozomona donc ezaka ba complexe donc na kombo na Jésus-Christ voilà donc ezala ki moi sujet moya muketo lo bakito lende zaka bino comme tu vas vraiment en plein air tout sur la frère traîner voilà donc au week-end comme de toujours ba produire comme vraiment presque na suga émission et puis la quand tu te fais entre parenthèses bien aimé le week-end à le maman François Salaki na ketiki na musala na zu idée na kukuta na faire limia te to sa te le mot libana to la café fait na bengi faire limia na tomber na répondeur et ça témoignage nzoka faire limia za kolala azolo tangai azolo tanga ke to kutani ayepa na ngai to kutani bien aimé ngape idée na nzamba donc c'est nzambe muta pesa ki makambo maman attends la muki pas rappeler ngai allez to kutani to c'est le loco nzambe vraiment à Pambolo frère nous avons le même esprit. Amen. Quelle grâce. Quelle grâce. Voilà donc voilà vous Sabino super en conclure par rapport à ce sujet oyo so botali malamu ba produit wana etika mwana magasin normal te comme ça voilà donc nous sommes bango il y a soit na internet soit na bandako simana ndako voilà parce que les alliés produits moko les ba interdire ngo voilà donc non les alliés produits so ba putani no lango même na voyage ba zorango les alliés mabe les alliés biloko moko ya mabe donc les alliés produits moko ko usage de faux donc il faut vraiment faire attention nango bandeko basi botika bo milinga bo bandeko mibali bo milinga ndenge nzambe asala bino ba produit wana eko baby sabino nzoto tôt ou tard ba conséquence attendez ba ko sabino ah non au monde eza ya biso eza ya mabete ya biso eza mabe parce que ça la pona yo za noir et comme pembe transformation wana yo kali za loko ya osala et puis tant zo tina makila parce que nous avons trop na ba port ils ont donc ba surtout ya obitu et quand na ba veine quand na makila ils ont leka et puis transformer pona yo vraiment ba réaction ni sali na nzoto na mais quelles sont les conséquences de la réaction chimique que ça dans nzoto na yo yo zo monate yo zo monate comme pembe mais après ba conséquences ali vraiment ya makasi donc zo ke lango nga bi to ko vraiment dermatologue congolais pour ça une émission oyo pour clarifier dossier oyo voilà parce qu'il faut tout aider to aider musala nzamba pesibiso ya remema lumière et c'est que ténèbres zali ya remema Jésus Christ et c'est que Satan zali yango na autant verset moko poto kabona papa na kei na Ésaïe 55 verset 6 à 7 bien mais yoka je prends ma loupe que je vais lire au nom de Jésus-Christ frère yoka. J'ai lu au nom de Jésus-Christ, notre leader, le seul, l'unique, le vrai Dieu. Recherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Faites appel à lui tant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Bien aimé, au verset Oyo. Donc, Nzamba Lobi Penda, Lukanzambe. Pendant qu'il se trouve là qui s'inime tant que ça n'a bon moyi lukanzambe pour ce que kufi moi lukasu nzambe ezate pozo mona bien mentionné ndeka na lobaka corona oyo et ravager batu ebele bien aimé na batu na ba famille na ba camarade na batu mingi oto yebaki siko bien aimé le Seigneur yusaka na kata kobunga
bato bakufi wana oleki bango ne loko moko te baleki pe ne loko moko te ezalaka ngonga na bango kaka ese ngonga ya yo nanga toyebi ngonga te toyebi mokolo te yango ki na nse moko bakulutu bande koyemba to milengele malamu nzambe toyebi mokolo te toyebi pengonga te bien-aimé to milengela toyebi ngonga te nzambe apambola bino nzambe visiter bino na kombo na Jésus Christ. Merci en tout cas, merci. On vous aime tellement. Ata to vana msoto mela mo café na biso mais faut to pesa bino ka message. Ko lingo ya ndeni on biso to lingeli bino. Et on nzamba retourna yo Olanda quitté. Pourquoi yo ka quitté? Allez, c'est comme ça va puis na moto. La moto. Merci en tout cas bande bolandi biso partout à travers le monde comme on a souka ya moi émission na biso alelo oyo to bongisa ki pour la bino pour la week-end oyo. Amen. En tout cas bo to bongisa ki kututi. Voilà. O nzambe ya bongisa ki. Ngana zo benga yo zo lotanga. Quelle grâce. Voilà, on dit que malamu esika bozali to kuta mbala si bon data pona bango. Amen. Bien aimé nzambe apambola bino, nzambe pambola mucho so landa ki message yo papa. Soka zelaki na makambo yo papa, moli musanto kita maintenant na bomo na ye, pe eboyi sa ye makambo nzambe. Batela bano ya yo papa. O baza na santé mobulu, baza na bakobela, na ba hôpital partout na bandaku. Papa telemisa bango, bikisa bango yo noza docteur par excellence alléluia. O baza na ba problème pesa solution na makambo na bango. O baza na ba malédiction kili papa pesa bango et bon ma bénédiction nzambe pambola bano ya yo banguna na bango bazala ba marche pe na bango pambola frère na ngai nzambe o tia na nzela na ngai poto be ma lumière na mokili pambola pe bat nyuso balanda ka biso bolimo nzambe e kamba biso pe banguna na biso bazala mosika na biso soyez bénis au nom de Jésus-Christ amen 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 oboki fitumbete mokonzi na biso Général, mon général. Richard Fitumbe. Comme toujours. Merci en tout cas. À très bientôt. Donc la prochaine émission. Na remercier les combattants. Soyez toujours unis. Attends, mon tom tazan à côté naïe, mais bobundelaka ne bobundelaka. Vraiment besoin de Congolais. Bazaki mingi na kacha ba luyengia ko bina ya ko yemba makambo pili. Bilolo ba Congolais ba mo lande formation. Grâce na bino ba combattants. Nzamba pambola bino na kombo na Jésus Christ. Bolembate. Amen. Merci beaucoup. Allez, à très bientôt. Ciao. Bye bye. Nous avons c'était biso batwa likolo. Alléluia. Quelle grâce. Biso batwa c'était biso batwa likolo. Ai moto c'était biso batwa likolo. Ndeko yebana mokili kozali ba passager. Loinga mokili ekoseyo te mini ba kozanga lola. Sauta likolo toko songa na likolo yi. Biso batwa c'était biso batwa likolo. Ai moto c'était biso batwa likolo. Ndeko yebana mokili tozali ba passager. Loinga mokili ekoseyo te mini ba kozanga lola. Sauta likolo toko songa na likolo yi. Dans Philippiens 3, verset 20, la parole de Dieu déclare que notre cité à nous est dans le cieux. Nous combattons pas pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Sono baki boye akeko kungisela biso isika tozongi pa ya tata ndiko nanga isalo baki akeko kungisela biso isika tozongi pa ya tata bato ya likolo bakozonga na likolo bato ya se bakotikala na se ndiko na ngai ozaloto likolo to ya se bato ebele akokota lifelo mpona distraction nzoki ezalaki pase na bango te ndeko nanga yesu alobaki boye akekobongisela biso esika tozongi epai ya tata ndeko nanga yesu alobaki boye akekobongisela biso esika tozongi epai ya tata
toujours récupérer nos son nom de Jésus-Christ. Oh les amis pour la bande de Zambé, bateau y'a sa koufela. Ega, ega, oga, 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 oga. Yes in the top, yes in the top. Lazare c'est quoi qui caque mes jurés? Lazare c'est quoi qui caque mes jurés? Qu'est-ce qui se passe? Son qui s'est mis sur musique qui sont pas dans le Alléluia.